solo to comme na film o ya biso ya sika ba prophète ya nzela lisakoli tozana posa ya lisakoli oh brababababa nkolo olobi nini nzambe alobi nini mo pasteur yo sakola kate sakola pona ngai na ye pana pasteur nzamba talisio nini ya solo ba prophète nzela pe ba ye bango pe ba telemi na nzela bazali ko sakola azio na nzela akotisio na ndaku azali ko sakola est-ce que masakoli wana ezali lisakoli ezali prophétie to ezali divination boye ba ete prophétie ezali ko prédire makambo oyo ekoya yo bazu yo na nzela ba piso da de naissance na yo ezali prophétie to ezali divination ba lobi toza ko bela lelo e bongo makambo ko ya lobi asakoli ba prophète ya nzela oko seme ni okotikala na nini ba prophète ya nzela ba ko sakolela yo poza na posa ya lisakoli olingi ko sambela te sambela nzambe yo za ko tuna nzambe alobi nini nzambe alobi yesu azali na bomoi pe azali kozonga kanda na ye ezali pona bato bazali kosala mabe ba prophète ya nzela ya solo bato bauti mboka bazali banganga kisi baye na Kishasa bakomi ko prophétiser kuna azalaki mandona awa koyi mama prophétesse ya solo ba prophète ya nzela sakolela bango boyamba bisakoleli boyamba bisakoli na bino bazali pe ko sakola na balabala okoti na taxi mosakoli ya kolanda yo baza kote ya bino balabala mobimba ya solo tanga Biblia liloba na nzambe. Mama wa Yesu mbote osengele biso na mwana wa Yesu Mama Maria Maria lusako toni gasi ya mokonza zali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela po wa biso basumuki sikampo tanga luwana biso Mama Maria yo moboti mama malamu bana na ngai na maboko na yo yo lugozali mama ya baye litema etutani obatelo na ngai ba osimba ligosa na ngai nkombo ya tata pe ya mwana pe ya santo lokoli ezalaka olibande mpe sika pe obiloko biso seko yo kota makolo na wane etapatapata te moto ayeba te moto akoti okoti kaka ovandi po okuti moto na ngonga mabondeli na yo okoti na mabondeli tobondeli te tu viens passer na yaki ya yom teliboso bo déranger na prière siko na mo na koti na makani mais na vani na nga okoti na so déranger ovanda boye na lobaka soko yeyo okuti nga na ngonga mabondeli okoti obondeli na ngelo atole linga li parce que mbosa non c'est pas la moitié mukete Monga na comprendre. Tu vas na yo bien. Elo ni sengi molo manda ko na vraiment. Oba mala nsila mona mwasi wana sila.
otiki ndako netika ndako komika ndenge n'importe qui à côté. Patrick. Yo kanga inano papa. Ndana ko bituna. Ba yaya na yo kutu oyo ba ko lei sangai, ba ko lati sangai, ba tuna ngata bozo ba boete yo mwana moke. Outi ndako ekota mama po tuna ye, otiki ndako pona. Monsieur la tuniza eleki. Ya normal ta. Abali su mususu mkusi ya bébé mignon. Kaza mkone ya 6 mois nga. Soni na quartier Soni. Bongo mabeni lokola abali. Tika moto alingi abala. Azana posa sa ila nzoto na itika yaba. Yanga benga inga, c'est pas ngata mukete. Asiliki makasi. Baza réunion de famille dimanche ozo yao, dimanche oza na Anvers. Ba on se va kuta la place wala. Asepelité. Ndenge za wa susi na ngai, yozo akala to tia na nini na yoyo. O tia wa na liboso na ngai, ye andele ntumbu. Na ye gotie kuna na bisika azali, bebe abenga ngai, ona ko benga yona lo baba benga kali susu tena komi koyoka longwe na Espagne, asanze esika. Osanze pesika mama ya bimisi yona mokilo lo bana yete. De toute façon bala réunion, ba on ce dimanche oyo. Aba maka ya bali na. Abali mo sima mkusa, to bona na zolo, ye wana mato imwindu kota ya choko komi lo raso biberon mo boyi. Mukuse awa naza mukona 6 mois Soni mona zoka na quartier Soni na moke université na tourner nenga sima boy ngana ko mitune na mukiro nga yamba elongi na nge komi mabe pa makaya ha makaya abala lembate bana papa na bino abala ko les ali makaya kozongi pana ngai kaka yo moko kaka kaka na sabo ya mama ko to Maria makaya kozongi ngai yabana oyo wana lokola to bona soki nini na yawa mosusu atobola ta miso pe ya libumu azali na bona kabalinga misusu na kotala kana TV azwa moto luni ya tobola abala yone sa tozonga wana komo chola ngai sa tozonga ndana ndenge na za wana yebi tokendaki makamwa mbongo mutana bana na ngai mbongo yambo yozwa okoye pa na ngamo ko lobi na ngama mama ba yaya batinda kibuyi batindi moka iviandre ntumbu mkusa talo yeka mtauti na mikolo Patrick yemda tindi na kosote ngai moko na solaki na bango nyonso babaki bakotinda mbongo zwa mbongo batindi tiago na ba vérité mpasi na ba accepter mbongo ezali pe ya goutier mais bango nyonso te ya goutier pesa ka une partie ba le reste awabakisa na kasi pesa ngana simba mais sangana simba na yeba bino zesika tata na bino lokoli ya bongo na kaboli na nutezi mais pesa ngai mbongo na ngana simba yo fa pesa lokola Buba, amen. Mama za bonda ndako. Osuna bengi ofunga na zero. Si busami bari te man. Nazara mi bana ndako. Makata nga balanga mi bani. Deka kuna msala tinjuku. Na lobby amoye directeur école. Pamina soma na kozo reporter. Kota na kata école na madame na biso ki ayebu na osa désordre. Isa fo na yo la na debat ko sa récréation parce que récréation côté kuna na besoin repos. Ana bazangi ki ba dele. Na lobby nini buba. Nazote. Na bandela. Te. Buba. Maman, ngaye yima. Zwa nini fena mo omelette. Sasa kuna zoka nzela tika. Ya pamba. Banzela pamba wana. Na kanjo wa. Nicole. Na tindi yo wa. Nicole. Na oza no siko dans 5 minutes. Merci chérie. Merci. Dans 5 minutes déjà de moko. Eloko balokoti na mate makaya elinga na ndako boy vraiment. Na lobi na ndako yo ko muta ko tindo à partir d'aujourd'hui zanga madame na yo. Na zanga mongani na zokwesa a. Mutute? Ya benga. Ozo pesa explication na nani pona nini yena nani? Ngapo na zokwesa na kata ndako mutu mususu te. Merci. J'ai petit à bala basibonia. Encore là on va pas mingi te le dimanche ya mkola bonus. Ba we bande ko mobile. Kene samsa. Merci. Yena na maya omela support. Buba. Maman ngani. Ya unalobi banda yokota wana ukileta utika mwana mke na class te. Mwana nini kana upenda utika? Bana ya patron niyo bakula. Miso sina poto. Oya tikala ya mkolo. Nini ngonga na upenda utika.
Bouba. Mais bon, ah! Place na yo za na cuisine. Na lobby salon. Bongo ba ko bazo ko vimba kawa. Donc Maman olobi tout ele. ata mwana moko ba mema na ba ke ko ti. Bongo na baba linga siko. Nga baba linga siko mama. Ba mo so vimba ka bo foza mo ti ko za mwana ba ke na ko tika mwana ka ko ba mama. Nani banda. Nani? Ah oye rotation. Oh. Oye rodage. Ai za na ba ko juger biso na coutrement. Oye rodage. Nani bazo na mate to no bazo na nda. Na tondi na kiti mama. Okay mama. Matondi neza bana amba nga ezanga nga za Ange Gabriel bébé mignon na tondi na kiti tanga ko baluka tanga ko baluka awa Oyo zo ningisa mama. Eba ko oya pambo zoke ninga mazo ko sa. mama kamiki tena concevoir za mobana. non papa mais mai na cuisine allez pour nini na bana nite pour nini Patrick ba mama no baza bonda kata ndako Patrick mwana nga mobana tikala na yo awa. Ndeko nyonso to bana poto. Mama no nini akwesaka awa na kata ndako. Patrick mo mbilo papa ya mimi mama zo sala. So na lobi na zaka mama mabe yo mama papa zo soko ko loba ti papa to ko tando. Kata so. On soit bêtise en côté ça là. Nga no différence c'est assez. Et l'équipe. Naza objet à jouer na binoté. Et ça mbala suka na bino. Nga yo différence c'est 6 mois c'est. Oui, non, vous avez qui nous m'a ça là partout, mon oncle, c'est moi. Maman. Il a âge moi. parce que c'est mal que tu la classe Il m'a là au salon ja on l'a une souka. Patrick il a na mwana na mobali e basuka kana kiti. Maka ezolinga Denis mama Denis Bubaye, je vais mettre calme, na mesire na batoza na bana ndako. Mesire na bana taille na ye. Je vais mettre calme Buba. Mulaini yoza na mama. Mulaini ozo ko loba loba ko tepa mulaini yoza na mtoka ndemo ko. Wa unaini mama na tomzi. Na lesikate. Okimisa ki mama ngasa cheni kwa. Ndikamni so na ote mama. Nani na mettre calme. Yoza ndeni. Non so na mettre. O ba ko se mesire na myomoko. Ikambuza suka ngona petit biloko na. Kwita suka ngona. Biloko na otie petit. Oti na ngani? Biloko zikati ya ngoti. Yangu yo mfula wote ni nuzana. Donne-moi les clés. Yangu yoko Mais ça là nous. E komi na ngopia e komi. Kaka ye kwa ni na. Ale kinga na no ni na. Nduma papa na wale no basale na le ndo ku. Ndumba iloko basaide ya nini? Ngako iteteli ngati. Ngo yo ndumba ya iloko. Ngako iteteli ngati le no ka website ngale le za jour dimanche le za bonus website ngala. Le problème na yango wana. Vie petit. Vie petit na no bana. Olingi ni. Website ngala passe la vie. Tokende kasike, tokende. Na ko na chambre. Zilana na chana yo na lubia ngofuta. Olingi ni. Ozo bali ngala. Si abi na tambisa kyo to lubela ngalo ni. Na kimisa ke bamba wana. Mbabo ya ni. Oza kuteka malala na gambile na bengi yo na equipe bo. Nyumba msimba. Chérie, petit na ko. Mama yoza bangai na. Oza bali ngeke petit binga. Oye binga na ba. Oye binga na ba. Oye chérie. Voix c'est tout papa, on me lit hein. Aumeni na kwena yeye nenda isemene ifala ya ndelobi biso tokanisa ke ya kite mama to profiter to ba courrier na biso ou pas projet producteur na biso Paolo Hollande ya yena ayena buni binasha Azokola mbango mama chaque parce que yanga wapi aziku tutata kulifira yeye oza na lombe una ya oba pesi ekombo nani wana Blancha pondani. Capitaine à Londres. c'est comme mon poto. Amila pa walika. Ndo n'est pas biki, c'est comme Blanchard. Condamne. Blanchard, on a cassé mon les avec Josie. Cabo, ningo. alors tu dis ça Moyen. Waouh, c'est fini. C'est fini.
Oh, et puis magasin, il y a un mon y passe à y c'est fini chez au monde aussi pour la baptême donc en principe la Bible on va baptiser bébé bana mikende ba bonde la pour na bango va sur l'église mais ba baptiser moi na soka sa na maturité quand on recevoir Christ comme le Seigneur et Sauveur nous va baptiser ni raze ba comme na c'est grand mais là on le sait oui papa mongla aujourd'hui la nini tata batu Oh, moto. Fini mon chou. Non, katengenga te. Papa, balobali na ngai ke na bomona boye mabe. Fa kola pona bien. Tengenga ekata magana bulenge. 8 jours après on va kata tengenga. C'est fini Blanchard. Bon, c'est bon bangenga. C'est fini. Regarde. Tu vois? C'est fini. Nga mama katanga ngenga lokite na bunda ko bitumba. Ezeka olobina kaka likamona kaka ma to bani ba mo bitumba. Mwana mobali yoso il faut katanga ngenga 8 jours après même ata 1 mois. Kasi comment ça va citer? Mutalo alobaki na biso ndenge wana. Gile parisien zoba amutalo baki to kateno kite to ziratile rote akoya wana kisasa yo somile taba mobimba bomba kati ya. Fredi Azoya na mingi. Ngapi na zana la séminaire fona qui est déjà pour dire séminaire balaye déjà pour poser la bébé mais sauf que moi très faut combattre dimanche na kozanga te na kozanga te mama na kozanga te mutungisa mwa ndeleki yo mutana contact na batonga poto faut benga bango ça ata ba voyager Entrez s'il vous plaît. Oh, c'est Tina. Maman est venue. Bonjour pasteur. Ah, bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ça va, pasteur. Bon. Tomi Zongisa. Zambe na pamboli koyaba na nona esika oyo nkolo. Sika ete molimo na kamba biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mama abino pe akendaki marché nana yete. Bombe nata. Encore na marché kuna ero. Ba moi transport passe parking yana kwa parking. Déjà moi passe ni. Ikamute pasteur. Eu me na oyo kuka. Pesa na matinée c'est le. Ina ibelinga basano. Pasteur. Boni na ndako. Toza na pasteur. Oh, msala ila abo. Yemo mama bungasa la bloko na. Yele mo ke sanzate. Pasteur faut tirer table sur mon totia. Tigana mbabino na pamboma. Oui, est-ce na pesino moi on a mo ya mastermind madili bo. Ila na ko gelé hein. Ouais, pasteur. Mon melipe azate makasia. Za musu ko 2 jours mutamela zate. Bon, à votre soif. Merci, pasteur. Boni bino Marron, pasteur. Musika. Voilà. Pasteur. Et pour la prière, oh, ça qui me colle. Nzamba a venu pour l'engager. Mais donc tu es venu uniquement pour ça. Pasteur, pour l'engager. Mais comme ça là, comment il y a un sujet à prière autour de la suite de mais il veut que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde. La façon sous 5 euros continue. Mais la façon de le balance, c'est comme si tu demandes un signe à Dieu. C'est un signe pas Jésus.
mais ils ont dit beaucoup de moments côté car le col à Jonas le gars m'a dit 3 jours na kati ya mbisi le gars m'a moto ako vendre micro ça na kati ya mabelepe akose donc vous allez malamu mingi tango ozobonela vous allez maturité moko spirituelle parce que koloba ke nzamba lobi nini c'est comme si nzamba ko nzamba moko nti ya tikotak moni nzamba lokola tenti bakepanganga que le exposer les kamunoka mbala moko boye après ce ka réponse ka ningo sengela ka ndenge yo lingeli bongo te c'est pas ça mais nzamba la biso ayanyolaka tikotak c'est bien mais la manière moko ko peut-être mutu ay ko comprendre facilement te parce que mutu est capable de prier asa capable ya tout hein maman Eve pasteur omoni nga nayebi ke nzambe alobelaka bino mingi basali na ye donc c'est pour ça omoi ke non nazotuna question nzambe alobi mingi mpo na nga pasteur odi naza boye pasteur en tout cas mpe nangi mpe ya nzambe asala mpo na nga naza vraimen na kimia te pasteur yango mpenza nazoinsiste vraimen donc nzambe alobela nga pasteur nangi mpe ya nzambe alobela nga mpe ya pasteur mais dans la prédication départ parce que nzambe alobelaka biso à travers sa parole biso de nzambe à travers la prière aux hommes. Donc, banda Genèse 1, 1, Apocalypse 22, 21. Ils allaient toujours la promesse ensemble. Là, la Bible. Mais façon c'est comme si on voir audible. D'où beaucoup plus proche il y a divination. Donc, je crois tout le monde est quand on voyage, on a ma prié. Ça va, maman. Et permettez-moi pour ce qui TV Bongo. Pasteur Binelo ten monte ba pasteur mso ko mo loba o abiso penda loba anika te yonga kuna lobina te na otaka dinde bolo ngapende ezabo na okamo do bala to saki prière ngona psaki ba requête na ngati siko na zo pe résultat te bon na ebité so nzambi na sambela ka so ta nzamba ndeni bon na ebité ba pasteur mso ba o prophétiser pour na bateau c'est abo nzamba lobibo o abiso lobelo te ka bo ndeza na mpe suma o sala te nozela ka ye tam su nzambe pe ka alobaka za na temps na ye te faut funga misu to tambola ngaki nda partout iska na mona o nzamba oloba mona mona de pasteur a so na nzambe te tam su ye o sukanika pa ange a donc ba prière on za rango étape d'étape donc ils ont pasteur muso asuka ka pa ange e boye ye ba te na ye bien wa bana betape na on me ke pona na personne au Sénégal parce que tu es toujours injoignable. Maintenant, la personne au téléphone, sauf que au châssis, non, quoi. Oui, mais ça c'est pour toi, je te fais cadeau. Merci. Pasteur, ce qu'on dit, comment il y a une balle dans le 8 pasteur. Oui, le gars, pendant que c'est un homme à l'obéla, déjà, à la pandémie, mais dans un autre bambara, mais comme tu insistes. Maintenant, d'abord, première question. Le dernier jour, où la mobile n'a foufou, il y a eu mon lambeli, c'est mon colonie. Mais Thierry, alors, maintenant, deuxième question. C'est plus grave encore. Alors, tous ces derniers temps où tout, Nani, alors que ce qu'on a bas slip en balle, non, pas singlé. Dis-moi la vérité. Pasteur, les qui n'ont pas zali, à la carte, on a capable de coller un même tassala comme pasteur. Voilà, ce que le précepte mon élémentaire, au Rwanda, en côté. Maintenant, Nzamba le belayo. Au soir, j'ai Nzambe. Tant qu'on a mais ça serait des choses graves parce que you monaka taliban na nanu ozana nanu prêtre te makamutu makamanza mneko pasteur d'accord après ça on te soit mon église ça va heureusement que Dieu parle aussi tantôt d'une manière tantôt d'une autre bon ouais mais à ta prière sous vous parlez de ça mais la souka Zambe papa kamba bana na onkolo bazonga na kimia oyo pesaka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bon, comme ça, aucun peu mingi yo, tu n'as aucun mingi protocole, aucun mingi. C'est pas ça Maria. Ah, shalom, shalom. Vous allez qui va là? Oh, certina. C'est que ma besoin d'enzamba munene, hein. Fallait tout okutana pasteur apesi le monde. Ah, singa portable. Amen. Ah, na rapidité na lepete banda ton. Colombe papa ma pasteur. Merci beaucoup. Que bien ça m'a pambola. Amen. Vous pouvez en être prière. Amen ma pasteur.
Ambele mafoka mwana kwenko. Alafu makulonga lukula mai ya Jordani. Lala yombrinza krai hadi na dilita. Badu bakamwe nini. Oluwanda luwanda poti tena. Musana yuza hivi. Vraiment ideke ushika. Pardon patron. Nembisinga. Tanda kaka mndogo siku zaliwa mbele. Yo, ndio baye kusimba nani sio yete mekanishe wa. Mtu simbrike. Mtasumbi kumnati. Mutafongo asindi abate. Mtasumbi. Bongo ye nani Doni nani teki nani mekanisha kwa mya abate. Patron mécanicien yete. Natali ye moyi mubimba. Namoni yete. Yaka. Aite. Ngan nakuyeba ndingi nini. Kasili ye Natali. Ayina yete. Siko inyama ngwani pauvre mutu ya pamba. Donga za kusepilangana tambula kama makolo. Zonga na musala na yuko. Bangu badinga kambrongo. Suki mbrongo isa. Atenda kuna. Yoga suyaki na yete. Basana da. Bangu nyansu. Mécanicien patron. Kubanda na mbongo de bangu longo badingi boso. Ozana yona ilo kuke bazwi ya kusala musala. Balu kusala mbala. Bo nyo kafu ya. Boni kuna msawa. Hivi sana teko sawa. Vraiment. Est-ce que nalubike yo longulango? Ba? Na sana mungu. Vraiment succès j'ai passé. Succès j'ai passé. Mais yo na ba Boni mama. Boni. Kowala boni. Kile ya nini mama zola sana kimya. Suku senga mkilizo hata Nzambe. Kofieti. Uliko kucha Satan partout pourquoi? Mama Et puis naza kuyoka solo ndenge nazalia. Solo. Yo za mchunga parfait. Bilobela te na soko opération na prostate pesa kizunguzungu na nzoto na ngata na Ngula na sapatu wana. Uja sapatu wana. Yo buba. Ya bubat. Prostate yo angala yenyo mambo lisho sana. Boni msabi. Ça voit vraiment, ça voit. Buba madame a télé ningi avandi. Madame, kiti ngoni. Bongo uzwa kutenda kubwaka soki wapi. Ofameliga. Ye petit yanga skweza. Ye petit tieboye. Ozo kids. Tana soko misoko za musikati. Mubani ba miso ko mona tana miso musikati. Pesa na kado na ngabonga na zato. Soko pesa na kado te. Onga na usala na ye petit. Oyebinga. Oyebike Lazare le kaka wenze kaka nikula mikotu ya mbangu. Mbangu kaka nikula museleki. Mbangu ngani ye petit. Yo kasi na sila 6 Lazare le kaka. Lazare museleki leki why tanke wenzi sana ngona. Museleki to benga na ye petit. Mais c'est toi Lazare. Okana photo. Oyebinga na ko. Yo. Nako beta yo. Kamata portable. Mwana nuko pesa na usimba. Portable ma. Tenda ulata pe soutien non nche soutien. Hello. Oza ni Les appareils. Nako ni petit. Oza na nini? Oza basi. Oza efficace mbeka kutu wa. Okay, na beka basta na nini? Mtetia. Makai ya mari. Longwana petit. Oye mbese. Mama oye mbese. Oye mbese. Tika ngai.
na ye kotala mwasi asika balobi nango obali bebe mignon yo za antilope kuto antilope te museli te kota kazamba yo moko ubimi pe yo moko nana bengana uza ko kudendira lelo so bakila nketangi te nobana za mwa cité des assassins na kokata mutende na baba lelo kote yo wapi bebe mignon yo buba wapi bebe mignon mukena nga mbeli mapo kungaye oyo mapo ko kondengo yo salika bien o mamati donc maman ndena za a na mona passe nga zo comprendre nga babalinga bayina na ndako moi mosi aotanga mal à l'aise na so à l'aise ti o zo balena na bina ba osko na kemaka tuna ba opesi ta ta ba opesi te na ba lo kutenga yi na ko ba na ba opesi mo ko na ba na mutute ata parke ni bofilinga mabo kilo makaya telema ngabo kilo na zo mona pasi moena na kuti pe bebe awate moena so ta semi e fa des até ka mo na tika ba meka bosala eso na bilanga na so banga te so panzana ka onana mais tant moi bi ke zaka il faut ça la laisse pouvoir les pas la mitié mabo kilo na okokate bebe mignon mabo kilo ngayo na zama kotala yonga na yoki sango makaya tie mwasi na yo yobite yakene nakutana na mwasi wana natala mama ya bota yo tabota mwasi merci mobali na loba na otoza kitoko ponga na yaka na ndako awa kotala ndako na mona kabenje tete milo kwa be moto ya telema na njela wana ya lumumba tila biso moko mama oye ba mwasi te mwasi atemina liboso na sima be moko lokole mo banjo antilopo makaya sa boya yote ekeko ya pamba pambo makaya boyo komiso misawa place no ezate mama place no ezate ngai baboya ngai mem natiki place makoko mama telema na tala yo ata mo na koko na ngase mama telema na tala tanga moya mkolo kai mama makaya boya na tite kamo mwana ye koloba na ngate babali yonga na sepeli mama makaya webinga na tezot bima vie pete bingai obuma mutu moko pete na mboko yo mama sense yo oni yo mama moto webinga tobio okokota te ndi ayekinia te banda ngai na longo na ndako natikala koyoka te moto akumbi te miavu boni makaya bonda bato akikaka likambo nini likambo eli ya telefone vie petit aki asombi telefone asombeli nga oyo eza caméra yango eza caméra omona kangi vie petit bayeye oyo ya siliki akomi kofinga nga nafanda te naloba te nde omwana aza kopumboka na bakiti wana kabamba ngai yango yango ya kitoko eza ya kamera soki makaya alingi mwasi amipesaka mobimba ndenge eza oyo eloko ya liboso apesi yo akosi mpe watala lopango oyo siko oyo asombeli oyo ebimaka kala yango libongo na baponi mabeza wapi mama mabeza wapi ebima kala ata ya kala akuyoka yokolobaka te kolobaka te nazooluka nde bongola azala otesengeli aloba awa ndenge tozala na démocratie moto aza asengeli aloba yo motema lesepeli ata akende papa oyo ndenge atelemi awa akoloba oyo motema lese papa makaya makaya ozala na bolinga basi na yo me ngai nakokama moto mosusu ndenge akoli epai na bango abona ata batelefone oyo te oyei basombeli yo koloba te o basombeli nga bakokoma oloba awa oyo yokola be na belisi mabe yokanga na pele yo eza mbongo yokanga na pele yo makaya ndako wana otie bato bavanda natikaki mpo na mwana na nga patika sa akomi mokola ya makabaninga na ye mpe mitukozwi moko oyo si ya bana batindaki mpo na ndeko na bango oyo yo wana obebisi bapine oyo na ngai nalimbisi yo me oyo nakei lokola kado ya libala ngai nabotela yo bana bakotondwa oyo bebe mignon na mami wato oyo antiete mama pesa telefone pardon otuna eloko yo eloko ekobanga ebo zala mobali te munokakawa eloko na frida constate bakangela boyibia mama Sasa fungo shika
okubomana akana kunika meno D'accord. Fais que la papa quoi moi na bouquet. Yo na moi sur viens tu suis viens surtout approchez Quand na sabu na yote na biso depuis lobi to zaki na tukabona na poko wana. Kwa hiyo kiba utikala mata kufuna ndapo. Wapi eloko te lava. Chose na manda mwana ko katela ngai. Utepi na porte bendeni. Bando to na tutule fika. Depuis na bande ko lota na tubazola na to zaki na yo. Ngai te. Lava ukosi. Ngai te. Nakati bando to wala ndongana ta. Bango ko to mosi ki na. Iswana kena ngam. Mwana masi na mwenda biso na la mukina ko banga na. Wana tata mo service te wana. Les composants de ngopi. Il faut que tu les bien. Moi sur le monde abota no kuma moi sur yo zo ba mo sur yo za ko se ba ngaba bianga. Bale kwana. Tika bloko na za kindo ni ya iye mo ko la tapenga te tapenga ti kuma na mwana na. Bonjour. Afika ko ngata bisa to lo sa biso etali azo adondo na mona za pena pesa na mote. Ata osala ba mko ko pimela nga fufu ko bitinda na ya na pema kate. Awo so penga te. Yemsa siko yo oyeni ni awo. Venez à manger, à manger. Tout ça, vous avez là, ce moment-là, de sa mapa. Moi, ma soka yé, de flou de map, yo de prier. Ah, puis, on de prier, bon, de prier, sur tout le monde, n'a pas notre appelé. N'a pas de souci. Tu as ce qu'on a, you can have to go to il y a un sera pour la quête, pour la ok, tu vas bien dans la parade, mais tu vas pas. Ça va une souci. C'est là. You go to the shop, pas nous là. Yo c'est, là yo. Tu vas pas dans la ya. Vous savez mal qui toi toi. Laisse moi sans fanatique. On monita abandi. Abandi. Yaya, iboshi. Ni bien. Ah, beti bambidia ya. Attends, on va chercher une chaise. Ok. Ya kuba. Kichasa minda palala. Mu fe buna ka musicien. Eza ta mona musicien. Mona ba musicien. Comment on va go bazalia. Partout, hein, comment on va go. Musicien. Mona ba. Mais la bisa ki kilo so ko ko ni boye bisa na ko mona go bino. Bosa ne ko ko. Bet ba na adresse zala iko. Adresse zala iko Tanga. Esto es Tanga. Boni kuna. Aya kikwiti mboye pashe mboye monika ve na bonde balongi baonde badanza kabana na classe ko bo jo mona na te jo mona makambo jo na Tanga c'est kaka sale. Ya kisa sa kutu ba za temo bino ya mboka. Bazina note. Bon bino ko bani bogo so. Tu sana bango. Le bola coupe. Nino, dire. bana ngishasa kusobe lave ata na njila la etuza uyawa bantu nyonso baza kolanda nde ngishasa buzoba mingi mwana mwasi yakawa kubanga te mwana nkento yake na baparade mwana aye mwana nsiona mwana etike bazonyola mingi mwana nani anyokoliye tata siwelandi lubango aukuva ulanda ngo lisusu tozayoka
amoni Kishasa makambo amoni lava bato bazoleka na nzela nazomona bango misusu mpe bitagala misusu mpe baza na bashabadu te shabadu kashi aza na shabadu te ninoyo mona ndoto ya lelo na butu otikali na nzete okokoye te vi na yo eza malamu kengela mwana oyo bien mwana oyo akopikisa yo boko tandako noki boko sakola kisasa mo manoko bakozwa benediction na bino kona boko tandako ko etikali ko sakola kwa ngai je bo tanda Samba oyo vuvu nini bana ijaza mpaje uzana bilambada ndevu za mitagala sasa na bino toye Guilherme, nessa bloco isso você acabou de partir. Parti musu mwasi, parti musu mubali. Pomba yako kama una kisasa. Noko na ngani. Lava. Bonde ni bango ba yima kama biso yo. Kutunga na okamu, nando tunga lo taki ba lobiango. Se yo mto ndo na biso na dala. Ona ba lo taki mtungwa zo na biso na butu. Ngai wapi ngapo kizepo na ngamo kitanga lobia. Noko na biso na bokulu na biso bavanda pepe na Nzambe. Donc makabuso na Nzambe bango ba yebi ya. Ndio ba seli nga somo ngana ke. To so na poko na so na bango ha. Na poko na koya. Na soa. Noko. Sakola.
te. Oh lelo. Natiki passage à ma bonté. Écoute maman, écoute merci maman. Boni yo. Papier les autres voilà. Tout bon de la maman. Nous avons de la question merci pour cette inscription encore une fois de plus. Maman de la charte. Simba maloba na biso masolo na biso oyo eza na mapeza na esika biso na kombo na yesu amen wabiponani Blanchard alali na ya tungisinga leleli. Maman azule quelque chose. pas de problème. Papa na appelé capitaine à Londres. Ya solo ponani. Maman na bona la télé. Mana ngai no raté te. Nsomo. Hey. Mtu wa kote ya profete wa kote. Au te ipaza. Te biso mama shako na ngai ma te ya ndaka ya wewe vraiment mama na koti na polisi. Allez, va essayer encore. Sali vraiment mama na ngai. Go na kataki te. Principe mimi na kataki profete wana profete. Ya. Kaza mtozambi mama na mtako soki. Fancy de mama shako na ngai. Asa wapi penza. Mama na ngai musana tena mwana mutungisi. So monte. Mera te mama. Na kumbe ki papa ile mwa malamu ke. Chérie. Oh, ta papa yi. Bonsoir. Bon. Je suis tellement content vraiment. Ni comme ça là. Non. Tu vois. Tant on va dire. Nazoya. Maman Zamba Sali. Papa va nommer, va nommer. Seigneur, merci. Papa, ça c'est arrosé. Alors, on s'est payé trop, on s'est payé trop. On va trop bien. Alors, d'ici là, on se ensemble. Ok. Aturanga na ngamona na sepeli makasi china. Il faut t'offrir nani. Donc présenter la terre. Oh oui, bien te maman passer na ngati. Non, moi papa na prière. Changer trop, Mais c'est le beau les photos qui les dimanche donc oui la mission ma sœur la mission mutwana basali asali ngai boy. Na souffrir pour balongola. Mutwana sali mubali nanga mape so mpona bapriere na bino te mama na ya biso nde mobali nanga nde mosu aza to paralyse to akufa bapoison etomboki mingi to oye kokuta na mesa na ye moko moko ake biro na ndenge akendaka ba 8 heures afungola biro na ye mama akuti babiloko moko ya rouge babiloko abengi satinaire patron oyo eza bakisi akamati basatini akamati mai ya sopi akamati biloko na domili atobwaka mutu wana azosala kokotele bacontre fiti na makambo na ye kopesa barapport mabe mpona mobali nanga alongaka nzambe aconfondre kaka nzambe aconfondre moi kosala motu mabe na mabe eza bien te nzambe aconfondre ye omona bato banongoli ye me alongwe okamona tangiso eza ya nini alimose ye oyebi ke bible oyo elobi soki moto asali yo mabe limbisa ye moni pardon eliberaka tika ye suko na nzambe na ye ajuge ye omoni papa na mashako na ye pe vraiment nabongo nasali nasepeli ato enfin nzambe alimbisanga me nasepeli ndenge atiki mobali nanga sikoyo mpe voilà yokambola ye na nzambe na ye c'est ça okosali kosaki nasengi bolimbisika nzambe bolimbisanga
oloba lisusu te ngana ngana loba nini mundu aye na mbongo na ye bele na igwidi mbongo nyusu bele bana na pisi lava naza omona te litungulu bato basumba eloko nyusu na mbongo na kishasa mfukaka basu basumba biloko izalaka bongo mbongo opesaki ye tuna ye ata mondanga ya mpa ngefe basaka mbongo kama matebenensi na nima njonge po ya bukaka nge ve ngefe basaka mbongo mbongo na muna mpasi mumva muna mpasi na bwana kishasa wapi yonte mbongo umebanga te wapi yo konsukele mukeka nanzo mwe basika ve ya ubima bizate tolanda nano lobana ye ya lobi akolakisa biso ndingininzo alubai na butu na yugi kazi nazo lubande ilunga nazo lubande izadi na idanda igwidi uzo bana bantu bana oya tuzuzwa mbongo bana na ya na salishi muntu te milimu nyuzo za utundanga na nzuzu za kutungisa ngikumu kutungisa uzo salisa batu te uzo salisa batu te nazo lala malamu te bato bakoya soki tosito yoki méthode na ye oyo akopesa biso bato bakoya ye aza luba makamba bible mulimu na mulimu wa bible za simba te mama luba ina butunde eza sekisanga te ya lobi ekosimba kaka ekosimba kaka bonjour yeye pisa asi mvasosange yaya mvasosange mingi mubashika kaka bana bomelanda mumoti na una nzo kasi sasa nesubira butu to sola kiti mboso ngote te bana mbongo na ngai zepana yo te mbongo nezali mais premier elateli oyo elateli na biso eseni noko naexplike to bino nyonso to na butu boyoka tona pena so elateli oyo eza ya kinganga awa esimbaka lisusu te na kisasa awa esimbaka lisusu te ozomona bavisiter bazwa suswa bakomi kobanga na koya na ndako alors basimba bazokomprendre ke bino elateli oyo awa lisasa ezalaka te bazobanga bino na bilamba babino bolongola ngo nangai mpe nyonso nalongola bolongola ta noko mosa makambo oyo oseri awa na kisasa boyokoluka mbongo boyokoluka mbongo bino kosola bino combien de fois juste donc bilamba osolongola bokilo makambo bomona su te tena umona bongo bilamba nakata makambo eza na ntina te longola bilamba otala na esi apesa bino idéologie na boyebi yango bandaka yo oza mama prophétesse papa prophète na kisasa balingi likambo prophétie lokola likambo susu siko nga bible na yibutaka te siko udangana noko papa longe enseignante yakuba nani aleki ngai na kipiti voilà nani aleki ngai bakana musa na français vraiment ça na français ya ngai makambo susu costume kaka olati oyo chemise na kati costume kaka olati oyo chemise na kati pantalon nango otelemi liboso ya chair c'est ça bana nzambe alléluia à ce moment là vous allez prêcher en français et puis interprétation ça va na lingala lokolo oteyaki ngai lobi oui non là c'est pour lobi ko et bon mekana est-ce que yo naseka te natelemi boye bato bavandi bango batali ngai natali bango voilà ok bana nzambe oye non loko oye comme parti politique bato bakokima na église les enfants de Dieu alléluia les enfants de Dieu alléluia 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 Dieu tout-puissant vous aime beaucoup nzambe alingi bino mingi aujourd'hui leluyo il voudrait montrer sa force alingi kolakisa bokasi na ye sa puissance partout nguye na ye esika nyonso alors chaque enfant de Dieu mwana nzambe nyonso papa esimbi nzela kosi na lipa nazotala ngabi antuka esimbi makasi papaalienge ezokende déjà bien naza koloba nayoki biloko mosusu ekoti na moni yango anati saint esprit yango ebandi okota yangi saint esprit yango ebanda wana nzona boyebana ako na kati ya nzoto ya na nzoto ya moto saint esprit pevalongo pene bana kinshasa yango naye na mboa Dana. Mbongo opesaki ngai yo opesaki nga wana napesaki ya solo yalaba bamabaya nyonso pourtant motango te mamisi bati fo bamona mpe yo moko mpe oza propre ngamona nayoza olobi na mimio na salon baselosi biloko efo longola ngo na eloyi lafa
babiloko oyo sefu bolongola yango sino to bato bandobanga ya initu kaka mpona mokeka mono bia mwa ntango te oyo nde bien monga mama profete awa balataka kofu olata makasi olata bato bazomona bato bakoyebele na église mapapa pesa na kati moto na bapantala ndoko bosona bazoya nango nasoya na deja Bataka bien. Yana téléphone ça to ken eh ba maman retard te lobby en tout cas la bendi bino matoyi retard te retard maman la ngai faut to bon ça répéter te maman na yesani na 16h30 Yebe bi bossa yo nde ri retard mi juste ba maman la mata va po ya ka loki mama bongo na kina ngate omondi na bila ba réunion maman kozanga te na ozanga te mama na kina mama papa pasteur Bonjour, Macha. Ah, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Sangone. Bien, papa. Na uti matea yango na soso ndako. Uti ko sambela, biso pe uti bana biso wa. Ko sambela kaka tuzaba Kristo. Mukolo moko oye bana biso yokutala biso. Oyoki lusambo na biso. Mukolo mususu biso pe tukoko landa yo. Papa, bien se ça matea nzambe. Matea mama. Saint-Esprit onazana ye amoni singai. Uzana bébé. Papa na utobota kana mimi. Uzana bébé. Natia kina ndako. Et puis mobile na yo moi matata moko na chef moko de service azaki na ye moi tout justement papa voilà. Chef on a juste là l'air accueilli mission à profiter alinga zwa poste mukakasema kama ngoya mwana kututo azana alors sambila makasi mama sinon mubana yo musala esili papa naza kosambela papa bona zoya kuleka elonga nzambe te oyo ya kuleka elonga yesu me yaka nano epa na biso molimo santo akolakisa yo moko biso te yo moko ndenge fo osalisa mobali na yo na kama kutu nde boyebi komona nga amen mais oza prophète lokola baprophète na bino ordinaire oyo te oyo ya biso eza du tikotaka avandi mpena na nzambe nzambe ye donc awa na mwasi na ye ma molimo na papa molimo amen frère Zebede amen mpona changea kombo amen ya mokulu ya kindumba akoma nanga frère Zebede amen frère amemelaka yesu amen mama kolekisa mikolo te yaka nano epa na biso oyo adresse na bino wapi papa biso tozali quelque part église na biso bayebisi yo te awa oyo namonaka kuna mama okomi wana une semaine eza mingi mobali na yo soki olingi azala pdg itali kaka yo saint-esprit moto aza kosala na église wana biso te motu te bakosala yo te bobanda baculte leni 15h30 tonaza mpona lundi kilte ya bato nyonso tu mercredi justement kilte ya bamama mpona basakoli bakosakolela bato nde mercredi alors vendredi mpona kaka bapapa basakolela bango mpona misala na bango epuis dimanche kilte ya bana bamama na papa epuis toza na besoin ya bato ebele mama yaka na bato bazwa yaka na bato esprit eloko moko tonayebisa yo yesu masihi akaboli na ngambo mibale ngambo oyo mwasi ngambo mobali baza mibale papa prophétesse papa prophète papa molimo et puis maman prophétesse baye kosunga kongo bauta bango na bango baye kosunga kongo biso tozalaki bato ya awa te mais saint esprit alobi botika nano bosalisi bato awa
baoyo na Kinshasa botiki bango bazokufa boye tolandi molimo ya nakoya papa oya yo moko nakomemela bino mpe bato ebele c'est ça papa merci merci kende na Zambie amen escrobondo amen yo zalo like makaya yo penjo balondo talotaki etumba eza ndako na ngai nakoki koya lokola yesu paya tekeo bapilobake koya na yesu soki ndenge nini soki nakoya pwasa ndenge bakango na ndako ya nzambe yesu mutuka natika yango liboso kuna mpona ubomba bamibali na yo soki ubombaki bamibali awa po utika belibele boyo oloba na ngai makama mibali ngai naoto wana likama soko uti na okosese ngalako okeyo mwenye esika ya kotala to obetela ngai tula otala ngai mpo okoloba ngai abombaki mobali makaya nakomona malamu to nakomona malamu tata likambo nini makaya oso okondi ya biet okotala ndenge okomi papa ya likambo nini makaya soko omoni makambo okosala ekosimba te tata tika nalobi ngai oyo sikoyo na ye yo oza kokamwa ngai na yo eske tosilana obungana ndenge akotelemisa nini oyo papa yango bana nango bakosala nini na ndako mpo moto otamboli mpenza yo oyoti malamu simisi papa babuto eza te naza nano na nzala tout d'abord eloko nayeli awa napesa yo mbongo olambela ngai na banda oya kolia awa chaque jour 15 heures na ye après na zungi nga nabuya yo ngai na yo na nabuya moninga ngai na bienga na yo te yo moko omoni c'est étouffement tisor yo moko ngai na bienga naki yo te ngai yambaka nazwi biloko na yambeli yo makaya boniko nalingi te ata olobi lelo mama nasema bia ata otangi bango nyonso na boyi ata otangi bango mina wana na boyi naboyi bana te bana na ngai me ata otangi bango mpo nasi nayeba yo okoma koluka kombo otanga kombo abana mpo luka ndenge nini akolembisanga papa lelo te boni bondoki owana eza bondoki owana eza bondoki na ngai oyo pembe wana bakobengi na bebe mignon tata bana wana makotala aza bana oyo oboti to otala to mitala te papa banyengai na mwa mpondo etikalaki na mwa makayabo yilanga makayabo ya pamba makayabo etate soki kombia wana etikalaki kosimbangaki wana okosala nini bolingo moto ata ngai kofia eloko moko kaka oyo kozanga nini wana nakoyebi so nsima te eloba na ngai sino oyo oyebi tu moko kaka eloko wana na ngai nakozanga nakopesa biloko te soki olobi eloko wana te ozangi eloko te nyonso koka oye kobondela ngai olia to oye kocola ngai biloko na ngai soki mpe nalobi napesa te bongo sikoyo swafi soki zwi ngai na mona yo tokutana tosolola makambo ya bana tokosolola bongo makambo bana oyo banga te na biloko nyonso ekoki ngai be moko ezangi ngai makambo na okoboya bozoba na oyo yango wana dina bapesa biloko so okomi lokola moto awuti na ecobi ta mosala motikomisinga boliti yo okanisi yango nini yese mabi azali mwana ngai na buti akoki kutia kisongisongi ti na te pai na yo po aza kobenga ngai alo patrik amedike no po yayo eza kolubake mama azalaka kaka na lupango wana sumba na lemba nga namonaki pamesu ta bimeli na nziri mpe mbala moko soki asakani na ngai makaya olia da oyo babandi mosusu ya nini oyo fleur ezalaki na ndako kuna patrik ayekutikama yangai oyo patika ye nango otala nde kuna ye nango te patika ye nanga lokola osanzi eloko bana na yo te mpo batinda portable bakutindelanga portable lokola sakosi oyo neti oyo maleti oyo na kosalela oyo mabe
bwaka si baboti misusu bakoluka ta ndenge akosola na bana mwasi na nga napona kali bongo ye André Tsumba maboko yakola maboko awa te kuumela boyikoma mai sopo soki maboko ta musiba tona kodia umona moto oboya soko ye kolia biloko na ye babondela kata kobondela oyebi soki natekisa bolingo na yobia soku bonde nde biloko makaya boyibota miliko yo yesu ya mokodi oyo sembole obonde epa ngana tewa pe kutonda na terre akwa se soku sambeli usambela pe mususu za usambela zonga na sindaba lokoso nasina libayo suku na wetikali wana bana wana balani basuku na bangu mtuto zale isata moninga kolia kayo moko na bien siko ya André Tsumbo amoye bamizishe nyonso bakubenga André Tsumbo kuse ya tala kuse bongai tata mutazwa mkuse nanga na kibogali nanga bo qu'est-ce que moi j'ai bénéficié bombongo mbongo wana ba bébé mignon na oya mami watawana ba kodondo na mbongo na mbongo nanga ya société nanga société a fonctionné ba futa kabino combien makalo yintelo ba makango susu ka po bato bazawa simo ikele na bina isumbila ngai yashi oya mali ya batirana ala ko batindela nga prano mais na vous avez papier na victoire wana alors na kutema bali bakukateke député po ba president na ba député parce que ba yebisi yo gocha Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que nous allons bien go? Amen. Maman, terema. Yakawa mama na yakawa nzaba zo sali sanga makambebe lao. Nzaba zo utali sanga makambebe ko na mwana na yo. Nzamba zo utali sanga o nyose bombani. O rabakara boro karabanda tala dundundu. Riko bere kabakala boro kana. Siko mere panda koro bara kine bengedende. O rabashika bara gara gara robo kanda bara. O ribi kanda boro sakabara. O ya.
mosso yamene amen mama pour mettre sango to nangu yamene amen portable mon cher ekota te na kombo na Yesu biso mon cher ekota te na kombo na Yesu oh sikabere bara korobara kinibele oh dikanda boro para sikabara oh ripikindele ke besekele begada boro amen amen Mwana sara bomo ina yo vizere yo bezo bi amen 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 shinde barakondo baraka sebele ori kipele kabala tum ya amen oh shinde baraka bara saba mwenye so na suka bakana ba mimi mwana ngoza ya premidi oh shinde bele kabara poro ori kabanda poro banakana ori ya kwanza roho yako chana oh kama robo nawe kande nzambe kukiza na mama inaye kande nzambe kukiza na mama inaye na hivi sivino portable mon cher awote pour ça va bato nzambe lo wala kwa na kombo na Yesu oh shinde bele kanda bolo kandi binda riki debele seme kwa sababu tiro kuya amen ndio wasi ndio wali seme obota katenga na ofisi bana mapasa mitatu amen ozo musasi ba uko ni sasa hii makome komiao babo yetu tola ola tadoni mais ndenge ni mobala olulo na nzela sokola tidoni biso nyonso za biso amene kebela bela moto te bamisisi nyonso zomona biloko bazoyiba eza ya biso Yesu Kristu achaka ina famille msusu na lelo yuzo mwana oyo bota na mama ina yo amen mwana oyo bota na mama ina yo mama mwana oyo bota na mwana yo mama Santa Maria kama kandeni bapesa kae zemi ya
ya kolo yesu eza lokola yo botana bomwana molimo mwana kwaza kabe na yo na pesi yo na compte po nzambe atalisinga amen amen oyoki bana nzambe mwana miso eglise na lingi ondima soko kondima mwana ote nzambe ka likolo soko kondima yo otatwa na miso anda bana nzambe bayoka ye amen molimo ya nzambe mutolobe ezali mama prophetesse amen bana nzambe nga na yo kobota na retard oyo eza mpenza kado nzambe apesi ngai mama mwana ngai mama nandimi mama nandimi ye mama Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pas pour vous retenir longtemps. Vous retenir longtemps. Vous retenez longtemps. Alors, nous allons vous donner une petite lecture dans le psaume 23. Donc, on passe à milieu de temps, il a psaume 23. Psaume 23. La psaume 23. Chapitre 1er. Le Seigneur lui en a donné. Évangéliste Blaise, tu peux avoir raison. Mais cause que Bakimi Église, parce que ça s'appelait. Naïveté, ça peut être naïveté. Mais moi en personne, je ne me condamne de rien. Bien sûr, pasteur, comme tu venais de le dire, on s'est condamné les locaux, mais quand même, il faut faire quelque chose, puisque c'est toi le numéro 1 église. Tu es le représentant légal de l'église. Alors le lot église, les autres qui la vie, bandimio sur baki. Vous nous reprochez de rien, on se reproche les locaux, mais ça les locaux, l'église c'est pour Jésus-Christ, parce que l'église c'est le corps du Christ. Puis les représentants légaux c'est le Saint-Esprit. Ceux qui battent moi, ce n'est pas moi de forcer le ministère. Moi, Dieu m'a donné un ministère pastoral. Je dois prêcher, je dois paître les brebis comme je l'ai fait. Alors, ceux qui ont la condamnation, peut-être dans mon comportement, peut-être a changé. Pasteur, aujourd'hui, on a été évangéliste, ça a raison. Quand on a besoin, la carte, il y a un bon délire, ma carte. Pour ça, on a été en normalité, ma âme, ma qui belé l'église. Sans cause, de vendre boyer. Ça, m'a bon côté, pasteur. Faut que tu bondes, tu côté la bozine, tu pédales à prière. Mais vous me reprochez en quoi? Je ne sais pas. Pasteur, là, on a changé la stratégie. Oui. Dans la stratégie, ils ont habitué à l'église comme la. Mais quelle stratégie diacre? Je ne peux pas changer les ministères à cause que mais vous savez que la Bible, comme dans Hébreux 10, verset 25, c'est un autant qu'on a vu que
n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. C'est que nous avons quelque part, il y aura des gens qui vont commencer à abandonner leur assemblée. Ceux qui ne le comme ils si pourtant c'est comme ça. Pasteur, moi je vois que le diacre a raison. Oui, tu peux monter ma stratégie, comme par exemple la campagne d'évangélisation en public, la concert religieuse, tu bien si l'artiste a miné, il y a une église, n'importe quoi, qu'on a peut-être concert, tu peux gagner un puisque tu as la boété. Tu peux organiser un séminaire. Oui. Donc vous croyez que si tu organises une campagne d'évangélisation, un séminaire, tu vas m'insulter, c'est ça? Il faut passer trop ça, parce que les gens sont baqués, pasteur. Il faut trouver une solution. Oui. La solution, c'est dans la prière. Pour organiser semaine prochaine, nous avons 3 jours à prière et jeûne. On va prier comme vous voulez, tout ensemble, ensemble. Alors, soyez aussi là. La limite, vous allez emporter le corps mais vous devez résister. Il faut que leader. Parce que quand tu t'attaches avec les leaders, alors ne soyez pas comme ces gens-là. Ok, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, tous nous avons encore, nous allons former encore un nom de prière pour la semaine prochaine. Pendant 3 jours, nous allons prier et oyebi na kamoka ye aza na loboko na ndena likemba bituma kitokoseka leo wana ozaki te ozali na mission ya 2 jours okendaki so matadi wana moete okendaka matadi nona bavoyage oyebi mamusa so nayo mama so azo autungisa na prière te na letie mama na meme epe midi kia autungisa Blanchard autungisa ya te te malamu autungisa ya te te lo wasa de na ebo autungisa ndio na bibi na ete na ozo na chini na sek na le olombi kitoko c'est super vraiment félicitations mbala situation loti voyage dans même cadeau hein merci papa OK bayo Blanchard bayo Blanchard mimi na pote simebomo kanga la télévision aqui na quando mesmo você não vai aqui na sua banda de SP como ni vile aqui wana kwa mwana aqui kwa mwana aqui na boy como ele zama mwana na boy tutate ntina kina ngati mungu yuza mkwani na bana mbola yote malika sina yawo na boy na ponge pesi ma ko ni ponge sina na kala nana nana ha na ora pena tena ndio yaka sipo yaka mwana zamkita mko Monsieur Pater. Est-ce que yo mkolba bumilanga na poti ndenge babuma mesenani umona makamuna busala. Narcisse. Quand vous avez Virginie à vous aller le corps, tenez l'aéroport. Bon. Toi aussi. Quand on fournit les portes.
Tenda kuzwa yeye toi Zoto, on a une banane française ni wa. Le bana lingala, venez. C'est là? La langue c'est nous lemo. Yo za unibani. ndeko na ngokangelanga motema te mama nayebi koloba mingi okanisa ebele so omoninga lelo kofiete nakitisi lelo balobi l'humilité possède la gloire na bible ya mikiti naye koswana parce que eza ya mingi fo toswana nayo awo nalobaki ifo naswana ndeko na ngai ngambi nazawa leki na ngai nasina koti na ngai na mozidu ya losambo nasina yambi na ngai nzambe na motema na ngai nazalaki na prophète esika nga nazokende kobondela nakendaki pa prophète ndenge nayebisi yo prophète ateyi nga oyo ya minene natalaki ngai na ndeko na ngai mwasi tozobomana nini po vie peti ndenge aza wana ndeko na ngai mwasi ndenge prophète ateyi nga na mwasi ne mama prophétesse vie petit tant que biso tokokota ne na vie de prière te nga no tobima maboko pamba awa vie petit mwasi na ye mama bakanga ye mosika biso toza ya kolala mama bazotelema mabondeli ya minene nga no toza na lopango nga no toza na mituka toza na eloko te pamba te toza miso ya kolalisa prophète alobi na nga na mama prophétesse alobi na ndako toza na mbanda na wote boyokanaka te boso nakabi ya solo abi tanke yo na banda na yo bokotelema na mabondeli te bokoyokana te parce que arme na biso ya koyokana yango nde tokokombata mamamba nga basi basokoli ngai na passe na délivrance donc nde na makambo ya minene nga nayoki nga namoni tanke biso tokotelema na mabondeli te tokozala nini pa nga basi basali basérémonie basi basokoli ngai ye nasi na passe na délivrance mama ndeko na ngai yango ngai mpe naboyi kozala motema ya mabe naye kozwa totelema nga na tokende pa prophète Satan atia ye motema ya libanga tellement église na biso eza ya action ya mbangu nga nde naza nde basi basali nga badélivrance oyo nyonso na kozala makaya donc kuna eza action vitale oyo nyonso nga na koloba makaya efo exécuté Satan abakangaki kaka awa kuna soki basi bazengi Satan awa baleki na ye awa utakuningana te makaya eza komipete pana donc soki bakangi yayo Satan aye moko machacha mkosa partout azosenga bakwanda ye mkosa partout na kati ya nzoto fongola miso teki nanga fongola miso naza motema mabe na yo te mwana mama Maman.
Nzambe ya bofela simbola siloboko wete bisopana tobika ipai na yo papa ya bofela simbola siloboko wete bisopana tobika ipai na yo. Sobana tobika ipai na yo papa ya bofela simbola seloboko wete bisobana tobika ipai na yo naleli na yo kolo ya bilaka ozali solo papa papa ya baorphelin soki otiki biso lelo yo tokosuka nde wapi ye olobaki ya solo okotika biso te lelo yo naleli yawe te epai na yo olobaki ya solo basimba baorphelin te tala lelo yo basimbi ngai yawe yo zali wapi ye yanola ngai mwana mpona bike epai na yo yawe na ngai nzambe na ngai kotika biso te yawe tokotalela nani nasengi na yo kimia pe makasi na yo natalela mokili te natalela kakasi yo atalelo yo basimbi ngai kolo yo kotika ngai te nayebi okosala molili kosila epasi komeli bisobana tokotalela yo pe okosala tokotalela mokili te opasi tokotalela se yo eyowe omonakengwe pai na yo yawe kozanga baboti na mokili ezali pasi kasi biso totalelaka kaka yo oyo opesaka bolingo oyo mokili epesaka te alleluya yo
Toujours au service de Dieu, frère Mpembele Aziza présente son nouvel album Yo Yebiye, Yeah Yebiyo. Un nouvel opus pour bien louer le Seigneur notre Dieu, disponible en CD et DVD. Yo Yebiye, Yeah Yebiyo. Écoutez ce chef-d'œuvre du frère Mpembele Aziza avec le groupe Presse Universal ou Louange universelle de Kinshasa. Yo Yebiye, Yeah Yebiyo. Nouvel album signé frère Mpembele Aziza, accompagné par le groupe Presse Universal ou Louange universelle de Kinshasa. Yo Yebiye, Yeah Yebiyo. Production Mpembele Aziza, distribution Youyou Music, Forum Africa, en vente partout. Yemba Beseka, Frère Mpembele Aziza.